Shalom, shalom. Shalom, shalom, bien-aimé. Shalom, shalom, kola pambola biso. Kola mona yo, shalom, shalom. Na sepe na kombo na lisusu. Kolo abakisela ya mingi yo mtokoti na pokwa na lelo. Zamba pambola yo, bien-aimé tokobanda na prière. Nde tomesana. Ngana yo, yo pe bondele siko zali. Seigneur, te pèse merci aux Anzambé. Totiki mama ona maboko na yo et que mon limo mon santo kamba biso de début jusqu'à la fin na kombo na Yesu. Plan so diabolique satanique ya moyineza na musika na biso au nom de Jésus. Nzambe utilise ngai ezala maloba na ngai te meza maloba ko utepa na yo na kombo na Yesu. Amen. Amen, amen, amen. Nzamba pambola biso na soto koti nde tolobaka partager message eza pona bandeko mosusu pe balanda oyo bazui opportunité te bayebite
yo so yebi yo landaka na yo partager message pour la bande comme sous ba kota pe ba yo ka message ekoki ko sunga biso ekoki ko bikisa biso ekoki ko consoler biso ekoki ko sa makambo ebele na bomo na biso amen hein bele na thème pour partager ngobele ndena lobaka ozana programme ya Jésus-Christ notre médecin. Jésus-Christ notre médecin oya bikisaka. Na ena thème lelo zali la puissance de la parole. Puissance ya parole. Tokomona nguya ya liloba ndenge esale na kati na Bible. Lelo bien aimé na lingi vraiment tozala to solola. Na ena lisolo parce que lisolo oyo on a un ango na kati ya Bible on a lingi to partager ngana yo. Donc nango mulai ti vraiment oko comprendre. Ti vraiment okomona penza ke na bandi ko ndima makambo nzambe. Ti okoma na niveau moko penza o wana nzamba azolinga. Ti okoma na niveau moko vraiment o sentir vraiment bite siko ça va. Na lingi vraiment de na lobaka kokanisa mingi te. Kokanisa pe mabete. Mais réaliser présence en Nzambe sikozali parce que les hommes comme susu Nzambe ngasa lo makambo mon susu. Pour ça sa parole. Ndena bine loto solo là pour ana Jésus-Christ notre médecin ezakatos nazote ya solo conseil bani ndeto comprenango ndepe na linga vraiment bo comprendre tant côté wa oyoka penda neti conseil ozoka mateya ozo no evanda ezo place na kati ya motema na yo kola bikisa ye e kola mona yo bien ni mokili o tozo mona oyo no sekela makina liloba na Nzambe Nzambe akela mokili o na liloba soko tali na Hébreu chapitre 11 verset 3 Hébreu 11 verset 3 Bible zotalisa Nzambe akela nyonso na liloba na ye tango zomona ba mai tango zomona ba mabele tango zomona ba nzete tango zomona nyonso mokili oyo eza Nzambe ndakela kyango akela ko na nini na liloba ta liloba ndenge eza na nguya liloba na Nzambe ndeke omoni biloko nyonso tozomona eza na liloba na Nzambe na nzela na liloba na Nzambe ne Nzambe akeli yango oyo nyonso ngana tozomona na mokili mobimba ezala soki wapi donc mokili mobimba Nzambe ne mutu akela yango na liloba. Leo na lingi to solola yo mtozaka na basusi landa malamu yo mtozana ba problème makambo belezo sila te landa parce que o ezande na si papa na biso momo digital atia numéro 1 la puissance de la parole toke na mo seti na combien na ebité donc tango na ka batel yo landa na kaka ponza mabano réveiller na ndé mususu no se kela mo na liloba no so Nzamba sala na liloba alobi ke lumière ebima ebini mai ebini nyoso na liloba Nzambe siko eloko nini ekoleka Nzambe apesi biso pe puissance wana Nzambe apesi biso maloba wana ye moko kutu na mukanya na Nzambe bayabike o biso tokangi na se na likolo pe kangami o to fongoli na likolo pe fungwami donc toza na puissance maloba na biso pe eza na nguya parce que toza ba petit Dieu o biso pe tokoloba Nzambe akokokisa soki tobi totanga na mukanda na Nzambe na livre ya Esaïe chapitre 44 verset 26 wapi Bible ezotalisa biso ke Dieu confirme la parole ya basali na ye Nzambe azo confirme maloba basali na ye pe bas oyo ye azotinda tango bazoko prédire Nzambe azoko kokisa yango Nzambe akokisaka maloba ya basali na ye akonfirmaka maloba basali na ye donc ngana Nzambe commencer na Nzambe so na bandi ko loba makambo to basali na Nzambe mususu bazolobela makambo Nzambe na bango akokonfirma ngo pe
ba o nyonso ba tinda mina nzambe bazoko prédire pour na yo nzambe akokisa nzambe ko za bisinga te benga na bima sa nzambe pambola nzambe ko visiter yo loba amen parce que mon Zamba osala Bible lobi Dieu na mukana na Esaïe na bi 40:86 Nzambe akokisaka maloba ya ba serviteur na ye donc ce qui osala Nzamba lobi likam Nzamba confirmer nana bi ke lelo tokoye kolanga na tokoye kolama kamamu ebele pona lingi vraiment yo comprendre lelo puissance à liloba Nzamba confirma maloba ya ba serviteur na ye pe on nyonso batinda ni na ye bazoko produire azoko kisa yango donc na pokwa lelo na lingi o comprendre que quand ngamo sana nzambe na telemi awa tant nazoloba ke ku fezo le mwana ndaku na ye na komo na Yesu ndimango parce que nzambe azoko kisa yango pe ba maloba na nzambe tange bimaka ezonga abongo te fait sala et fait nango bien aimé puissance sa parole ce que tu dis total là ezana batu lokola ba Eli si ba yaki ko comprendre le système wana et là zaki mutu lokola ngana yo mais akomi na niveau ya ko kanga mbula pendant 3 ans et demi abi mbula oyo eko kitate sinon ma parole ndenge na lobi donc maloba na ya Eli nde mutu ekangaki mbula wana ezaki te ke onza même d'accès que yende mutu tanga adasuka le mbula oyo eko kitate puis me bazaki bato si ba comprendre qui puissance sa parole ba bi ke ba yaki ko comprendre que nzamba tima lo bakati na bango ke ndenge zabo mbula ke kitate bien mais si to bito ke na Eli to za susu nani Josué akangi atelemisi nini sanza atelemisi Moi donc Moi alors binga le kono so bunda bitumba nanga yo Moi okokende nanu teti na sesi makamnanga parce que sans effet le manano po butu so ke ye awa makamnanga ko beba to komona susu madame te bitumba ekozala malamu te bitumba yo ko na biso makasi awa donc butu ezaki le ko ezaki ko déranger bango bien aimé na ko msa mutu moko na poko na lelo et loko oyo ko déranger yo na ko prophétiser pona yo na ko prophétiser pona yo likambo nyonso ozo déranger yo oyo koti na kati na santé na yo et loko moko to maladi moko zo déranger yo douleur moko zo déranger yo na ko chasser yango na kombo na Yesu soki Eli akangaki mbula ebetaki te na liloba na ye ngape comme servante dans Zambé na eko kanga malédiction nyonso o bango bakangaki yo eza sans effet esika bakangaki yo nga na eko fongo na yango na kombo na Yesu na eko kanga misala Satan na vie na yo na eko kanga ba plan ya Satan na vie na yo o nyonso Satan lukaki akanga yo nga na kangi bango na kombo na Yesu bien aimé soki tango Josué atali ayeko mona ke te Moi fezala sino te soki buto eyitia sans ebimi makamna biso ke beba ekoya ko déranger biso nde na lobi ni les déranger yo ba demo baso déranger yo baso tika yo na kombo na Yesu ni les déranger yo kozanga mwana ozozwa bana au nom de Jésus ni les déranger yo maladie zo déranger to ozuba résultat analyse au sein du programme de Jésus Christ notre bien de c'est azobi kisayo nazo tinda liloba na kombo na Yesu Josué atindi liloba et que kokanga mino Moi kuna liloba wana matina bikoloti na mapata Josué ataki maboko lobo eto Moi kanga matekaka liloba emate komiti kuna liloba na nzambe emate liloba o Josué lobi emate komiti kuna liloba o nzamba takati na yema po ni na nzamba takati na biso maloba pesa biso puissance wana liloba ya Eli ekangi pe nini ekangi mbula pinene esikoza liloba na nzambe malobo na zote na poko na lelo ekota na kati na télévision oyo etouché yo ebikisa yo o vina yo changer au nom de Jésus
esika ba bloka kiyo esika ba kanga kiyo na eko bimisa yo na kombo na Yesu esika ba bloka ki bana na yo na eko bimisa yo na eko bimisa bango au nom de Jésus. Ko kantate il faut ka za pembe na ngate liloba oyo ezo dusula tikuna na ndako na yo zana kondima ke liloba e dusuli tikuna na le na likolo kuna e ko l'équipe mapate ko simba mo esimbi sans le liko kendete et loko bande ko déranger bango ba stopper yango et loko ni les déranger le na lobby et loko ni les déranger bana na yo et loko ni les déranger mo bali na yo et loko ni continue kati ta famille les déranger bino. Je sais le bina dit que moi ce que kei butu tanga ye déranger biso yango na faut buter tel manam na ko telemisa et loko nyonso ko déranger yo et loko nyonso ezolinge poussa na pembe na po détruire libota na yo na telemisi bango na kombo na Yesu bako toucher yo te au nom de Jésus. Et loko nyonso o douleur ko tina kati na nzoto na na lobi ezo déranger zo mona ke na zo la te parce que ce qui me tout passe dans zo sisanga pongi etika yo au nom de Jésus. Ozo sentir que libomo o nge bandi ba douleur on dans nzoto ezo déranger ngai etika yo au nom de Jésus. Si c'est une satanique diabolique ko tina kati na ndako na yo etika yo au nom de Jésus. Et donc ezo déranger les amis les akozanga musala etika yo au nom de Jésus. Et donc que les déranger les akozanga bana na kozanga kimia ekotika yo au nom de Jésus. Ozozwa bana wana ozozwa kimia ozozwa pe musala na kombo na Yesu na ekotinda liloba au nom de Jésus. Nyonso o ezaki ko déranger yo ezotika yo pe ozomona miracle na kombo na Yesu. A ezaki liloba ngana lelo to solola bosana baba problème ozanango liloba na Nzambe oya tekati na biso alobi nazo confirmer maloba nyonso obino bokoloba le mapoko lelo oya kondima ke Nzambe azo confirmer maloba onga nazo loba esala mela lolengo ndimi epesa mela lolengo ndimi. Hallelujah. Bino mekati na nkolo ezala bato mosusu bazoluka liloba bazoluka basenga ta liloba sa to tobito tala sentinelle na Matthieu chapitre 8 verset 8. Tango mosali nazaki malade apusali pembeni ya Jésus ayebisi Jésus o nkolo na ngai mosali na ngai azobela. Yesu alingi koya epai na sentinelle oyo mais yoka sentinelle o makamba lobi bien aimé bato mosusu bazoluka liloba bato mosusu bazoluka liloba balobela bango maloba kitoko yango so ozala basali na Nzambe na opesa conseil nde na li anaka opesa conseil na aka kosolola na aka kosunga koteya kokonsola na nzela na Nzambe wana molimo mosanta konsole yo soki ozala basali na Nzambe toza na bato mususu ubie basali na Nzambe kolinga te balobelo maloba mabe maloba kolakela wana ezaka mabe bien aimé lingaka bapambola ko baloba maloba kitoko tala sentinelle oyo ayebisi Jésus tango Jésus alingi koya na ndako na ye na te yango mpe na Jésus Christ notre médecin mais lelo na ye nango na sous forme ya parole puissance à parole tango Jésus alingi na ndako na ye alobi nini non oza na besoin na ndako na nga te oza na besoin opusa na pembeni na ngai te mais loba kaka liloba moko bene me loba liloba sikozali soko okoma liloba même okoma liloba poko na lelo ezobikisa pe yo sentinelle lobi oza besoin pa na ngate ona besoin koma pa na ngate mais na yebiki liloba neza kapaba kodusula loba ka liloba moko pe mosai na ngako bika loba kaka liloba moko binde mekati na kolo Jésus atali moto alobi kondima modèle na mona te kaka na tangu wana Yesu ayebisi tala esala mela lolengo ndimi. Bien aimé, liloba na Nzambe na sentinelle na Jésus bazaki wana te place malade ezaki mais liloba na Nzambe kei ekomi kuna etoucher maladie ebikisi maladie
Bébé liloba poko na lelo ezo bikisa yo. Liloba poko na lelo ezo kangola yo. Liloba poko na lelo ezo changer situation na yo. Au nom de Jésus. Et si ko za bien aimé, et loko rataki année passée, année oyo ko simba yango. Kinya oyo zanga kiyo, na eko déclarer zo za kinya. Liloba poko na lelo e consoler yo. Liloba poko na lelo e changer vie na yo. Liloba poko na lelo e botilo ba bénédiction. Liloba poko na lelo o mona miracle nzambe. Abi lobaka liloba moko. Pe mosali na ngai akobika. Oza na besoin pour ça pembe na ngate. Ben nga pe na za besoin nsuna pembe na ote. Mais liloba on azo déclarer pour na yo. Que nyonso ezala ki bloqué. Ezo fungwa na kombo na Yesu. Esika sata simba yo nazo longwa loboko na yo wana na kombo na Yesu. Esika yo zalaki malade ovandi malade wana ezo tika yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bible lobi liloba na nzambe eza esprit pe vie. Maloba na nzambe eza esprit pe vie. Siko maloba na tiango kati na biso. Donc esika vie ezalaki te na yeko communiquer vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Liloba o ememela yo vie. Liloba o ememela yo kinya. Liloba o ememela yo guérison. Liloba o epesa o eza posa motema na yo. Alléluia. Asa nzambe ako pouvoir na makambo bele kati na yo. Alobi, mes paroles sont esprit et vie. Tala maloba na nzambe. O atie kati na biso, kati na basali na ye. Nenga lobi ke yo loba kaka. Yo ta na kati na Bible ezebe to ye kolango. Zamba zini na biso to loba po ya kokisa. Yo loba kaka komona miracle. Yo loba kaka ponga nzambe na kokisa. Yo mona lobi ke nazo confirmer maloba basali na ngai pe o batinda mi na ngai bazo koloba nazo kokisa yango. Alléluia. Nous n'y sommes pas. On a prophétisé pour nous. Car Bible lobi, maloba na nzambe eza esprit pe vie. Maloba nyonso oyo bima déjà pour yo. Ba prophétie nyonso oyo basakola pour yo. Ba prophétie nyonso ya malamu oyo komama na Bible pour yo. Ekokokisama au nom de Jésus. Moto moko te akokangango, moto moko te akoblokango. Ndoki moko te aza na puissance ya kokanga maloba na nzambe. Parce que Bible lobi maloba na nzambe eza esprit pe eza vie. Nana akoki kokanga eloko eza esprit. Nana akoki ko bloquer esprit. Nana akoki ko vendre la esprit. O ba vandeli libota na yo. O ba vandeli santé na yo. Na eko longo la bango au nom de Jésus. Ba kokokate parce que maloba oyo zui eza esprit. Maloba oyo zui eza vie. Maloba oyo zo ko yamba eza esprit. Moto moko te akoki ko botola o yango. Voilà pourquoi Jésus a ebisi Marthe. Alobi Marthe, yozo komitungisa na babiloko oyo ezanga tina. Oyo Marie azoko zwa siko na minute oyo mutu moko ta ko botola yango. Mutu moko te akoka ko yiba yango. Mutu moko te akoka ko a changer vie na ye parce que oya zoko zwa eza esprit. Bien on a besoin de parole. On a besoin de muka sakola pona yo. On a besoin de liloba basali na nzambe. On a besoin de liloba na nzambe. On a besoin de sakola pona yo. On a besoin de changement na vie na yo. Yango na pourquoi lelo na ekaka ko prophétiser nde na lobi. Journal lelo zaka pona ko prophétiser que vie na yo ke zala malamu. Kinya o mukile ko pesa te e ko kota na libota na yo. Et loko nyonso oyo ezo déranger ekotika yo na kombo na Yesu. Alléluia. Mosali alobi, yango moni mosali wana ki ko comprendre alobi na Yesu, dit seulement un mot. Soko lobi un mot na yebi ke maloba no eza esprit, maloba no eza vie. Et sika pi kufa ezalaki ekopesa vie. Nani yango aza maladi wana? Nani azo souffrir? Yamba vie na kombo na Yesu. Yamba bomoyi au nom de Jésus.
Parole à pokwa na lelo et bénir yo. Parole à pokwa na lelo et guérir yo. Parole à pokwa na lelo et pesa yo kimia. Parole à pokwa na lelo et pesa yo bana. Atanga na zawana te, mais na eko déclarer ozo lukawana. O simba yango na kombo na Yesu. Ozo senga wana. O mona yango na kombo na Yesu. Ozo ko luka, ozo ko senga, ozo ko bonde ya tango nyonso. O vivre yango na kombo na Yesu. Espèce amela yo au nom de Jésus. Sentinelle a qui comprendre lobi que Jésus a toqué dans un besoin liloba. Tala bato bazana révélation. Il y a parole en Zambé que za nanguya. Bazana révélation. Il y a liloba que za nanguya. Bazui révélation que ce que le bikaka un mot, makambezo changer awa. Ce que le liloba moko, makambezo changer na libota nangai. Mais nous avons besoin de l'obéla. Nous avons besoin de prophétiser pour nous. Nous avons besoin de liloba wana. Aliloba ane telemisa yo etelemisa misala na yo liloba nzambe na pokwa na lelo etelemisa o nyonso zaki ya kovanda na vie na yo na kombo na Yesu so zaki na hôpital telema pe tambola au nom de Jésus. Bible lobi baebisi mokakatano o azaki na porte Pierre na Jean balobi tozana ni or ni argent mais o tozana ngo yango tozo pesa yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Bien-aimé, et l'autre bima kezaki liloba. Liloba on nzambe sa tia kati na bango bimaki. Babi tozana rien ya kopesa yo. Mais to otale so liloba o tozana ngo ya nguya. Liloba moko bimi pona bango ke telema pitambola. Bien aimé, liloba moko so bima pona o lelo. Yom toza na hôpital, yom toza maladie, em soza na ndaku, na soko zoko hôtel bate, telema petambola. Telema petambola au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ozoko kosala te banda kosala ngo na kombo na Yesu. Soko zaki maladie, na eko kausa maladie wana na kati ya nzoto na yo au nom de Jésus. Zo guérison. Sikoyo na eko prophétiser nazo prophétiser pona yo nalingi na prophétiser pona batu moko o yozo landanga oza maladie santé na eza malamu te ozo souffrir na maladie si bakangi na maladie ozo ebandenga kosala te okomi na souci okomi na mawa okomi na kobanga yango na eko prophétiser pona yo ke kobanda lelo comme servante na Nzambe na kausi maladie wana au nom de Jésus que ndeko sala analyse okomona yango lisusu te na kombo na Yesu okomona yango lisusu te au nom puissant de Jésus. Maladie ezotungisa yo na déclarer pe na bimisi liloba obikisami au nom de Jésus. Pierre alobi na babi tozane loka kopesa ote mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth telema babimisi liloba atelemi abiki yo pe sikoza atozalaki ya kovanda misala na ezaki ya kovanda makamuno ezaki ya kovanda bandoki bavandeli misala na yo moko za na kimia te bien aimé na eko telemisa yo o misala ezate na eko pesa yo misala na kombo na Yesu bakolanda yo bakoluka yo bakotuna yo osali nini mais il va que na prophétiser na poka lelo no koti programme o il va que koti pamba te Nzambe nda bengi yo na prophétiser lisusu pona yo nyoso bande ko mona te nyoso bande ko mona molili o ko mona ngo clair o nyoso bande ko comprendre to bande comprendre ngo na kombo na Yesu kinya o ezanga kina ndako na yo ezozonga au nom de Jésus-Christ de Nazareth ba bisi telema tambola misala na yo ezaki ya kotambola te ekibandi kotambola au nom de Jésus ba faire na o ezaki ya kovanda na telemisi yango lisusu na kombo na Yesu libala na o ezaki ya kokauka na pesi yango vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ezwa vie na kombo na Yesu comme servante dans Nzambe na eko prophétiser vie kota na libala na yo kinye kota na libala na yo
esengwe kota na libala na yo pe na ndako na yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aïbisi ke telema tambola pengene liloba puissance aliloba talangu ya liloba telema tambola atelemi ayoki liloba tamboli yozolandanga na ele puissance à parole et si koza o mato ezaki kokufa yo yoka na kombo na Yesu o miso ezomona te mona na kombo na Yesu. Oza na programme à Jésus-Christ notre médecin. O ba demo bazo tika ote na buto lelo lala komona kaba okomona bango lisusu te au nom de Jésus. Sinon ma parole na lobi lokola prophète lokola Eli alobaki mbule kangami ngape na kangi ba activité na bango nyoso ba activité moso ba demo wana o ba tourna kapembe na ndako moko luka ko detu ko lelisa na kangi bango pe na pekisi bango à partir à lelo na ko prophétiser ba ko mona yo lisusu te au nom de Jésus ba ko simba susu libota na ote au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les jours à prophétie bien-aimé. Puissance à parole. Sambe a tout confirmé dans le baba salina. Profitez sur ça, monsieur Nanzame le baka papa le bali le baponanga. Ngana sala. Le bali le baponanga. Tambolangai, c'est ça. Tala tsunamite. De David le leza masol. Tala tsunamite. Tsunamite. Ayandi monsieur Nanzambe. Alessi Moussa Nzambe. Avant Nina Moussa Nzambe. A qui comprendre que Moussa a vraiment saint homme de Dieu. A ça qui la révélation. Tant Moussa Ibola Moussa Nson. Et le gars qui m'a noté. Ni le moment que Bina qui peut ponaï. Il y a un autre balelo comment ni le bas oh la poko na le zapona yo. Ni le bas poko na le zapona libota na yo. Et vraiment qu'on bête porte na kacha motema na yo. Liloba bine pona tsunamite. Batalinda kwa tsunamite balobi mwasi waza na mwana te. Bakoni pe mikolo. Bazana mwana te. Mais prophète Elisa telemi. Le kola ngai na zana pokwa na lelo. Hallelujah. Yozo landa biso na programme na biso ya bomoko amboka. Le kola prophète Elisa. Aza susute ya prophète Elisa. Asala ki pa tsunamite. Le tsunamite yom tozo landa ngai. Prophète Elisa zate siko eza mama Sephora. Donc on a choisi. Prophète Elisa zate. Mais nazo tali saoma comme prophète Elisa salaki nzambe nenga salaki ndenge pe nzambe yanga ko sala na poko alelo alibota na yo. Yo za tsunamite bien aimé. Nzambe ko visiter yo. Prophète atelemi atala lobi. Tala mama. Na monelo moko eso zangawa. Ezande mwana. Donc année prochaine temps makoya. Yo na yo kuto boete na yo kuta yo osimbi mwana. Alléluia. Alléluia. Benene kati na nkolo na yozo landanga oza na difficulté à kobota ozo simba bana te année prochaine comme servante na Nzambe okosimba bana okosimba ba mapasa okosimba mwana na kombo na Yesu na ye kosakola pona yo tango koti na programme oyo Nzambe satalisa kinga ba o ba kokota na programme oyo na poko lelo baza ba o Nzambe aponi pe azana besoin lobela bango Nzambe ekolobela yo na Nzambe ngai servante na ye yeba ke Bible lobi azo confirmer maloba oyo ba servante na ye na ba serviteur na ye balobaka donc na poko lelo na lingi na prophétiser pona yo maladi wana okomona ngo susute au nom de Jésus. Oh non, c'est ça qui empêche ou avancer. Na eko longola ngo liboso na yo. Goliath a telema ki liboso at bota na yo. Na eko longola bango. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Batika yo, pe batika libota na yo na kombo na Yesu. Aibisi mbula ezoya. Vino eza bongote. Benele mbula o ezoya, makamne ezo changer. Moi ozoya makamne ezo changer. Okuta na batu moko o bakoza ka spécial pona yo. O bakoyaka pona basunga yo. O
boyaka po bapambola yo eza na groupe ya bato moko o bavandi bazokanisa ndenge bakosabola mpona yo na eko sakola pona yo eza na bato moko bavandi quelque part bazosala baplan pona yo bazoluka yo po signer bacontrat ya minene eza na bato moko bavandi kuna bazosala bareunion ya malamu pona yo ke ndenge nini bakoki kosala pona libota na yo ke ndenge nini bakoki kosala po opambolama okokomprendre te me bato wana bazwi likambo na yo ekomi ya bango mpe ozwi solution beneme nalingi na profetize pona yo bayebisi mwasi oyo ke mbula wana okosimba mwana yo moto oza na ndako te me naye koprofetize otunanga esalama ndenge nini nde maria atunaki etali nga ndenge ekesalama te me nayebi ke nguya molimo mosantu akosunga yo akokota kati na libota na yo moto oza na ndako te nzambe azopesa yo oyo ya yo moko au nom de Jésus tereza puissance à liloba puissance à parole prophète ayebisi tangu na koya abimisi liloba tangu na oya na okuta yo yo moko te mi na okuta yo na mwana liloba bimi mbula oyo elandaki nzambe akonfirme maloba ya mosali na ye mpe mwasi wana asimbaki mwana oyo ozangi yango onga na yebi te me o motema na ezokoluka nzambe oyo nazosalela apesa yango na kombo na Yesu nzambe oyo nazosalela akonsole motema no na kombo na Yesu nzambe oyo nazosalela apesa yo guérison na kombo na Yesu nzambe oyo nazosalela apesa kimia na kati na libota no na kombo na Yesu nzambe oyo ya Eli nzambe oyo ya Elize nzambe oyo ya Likenja apesa yo bana na kombo na Yesu oyo zoluka wana onga na yebi misu na yo emonango na mbula oyo na lobi etant que servante na Nzambe na kombo na Yesu na ko prophétiser pona yo que malade ezotika yo que ba douleur ezotika yo e malédiction infamie ezokweya ba goliath nyonso bazosila bato bateni liboso na yo na ekolongola bango au nom de Jésus mais na ekofongola nzela pona yo na ekofongola ba activité na yo na ekofongola misala na yo na ekofongola bana na yo na ekofongola matrice na yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Kiamba grâce wana na kombo na Yesu. Batindi liloba. Liloba eboti. Ekoti na matrice. Epesi mwana. Bien aimé kati na nkolo. Eza source na mwasi moko na mukanda na 2 Rois chapitre 4 verset 1 à 7. Mama oyo azaki na banyongo. Banyongo ezalaki tellement ebele. Ayebaki ndenge ya kofuta te. Ake kokuta pe na mosala na Nzambe Eliza yebisi eke prophète. Ngande naza boye naza na banyongo. Yobi mobali na ngazaki mosala na Nzambe. Yobi nde mobali na ngazaki awa azaki ko banda Nzambe. Siko akufi baoni ngaba ko boto na ngai mwana. Bana kaka naza na bango ni bale bali ba ko boto na nga bango. Mosala na Nzambe yo lobi nini. Benime yoka siko na ebisa yo. Mosala na Nzambe ebisi osana nini na kati ya ndako na yo. Alobi naza na vase à l'huile, naza na l'huile. Abiso mini ka l'huile ya naza na. Kende pa ba voisin, senga ba vase ebele ya mukete, senga ba vase ebele. À partir ya ba vase wana. Verset 2 Rois chapitre 4 verset 2 Rois 4 1 à 7. Quand la pombe digital moment nous allons pombe avec un siko et pas ba voisin bo senga ba vase ebele ya mukete bo senga ba vase ebele bo kota na kati ndako kanga ndako yo na bana na yo bandako rempli ba vase wana moni lili wana za na bandako tia na ba vase mwasi wana sali nini prophète alobaki
akei kosenga bakena mwana ne basengi ba vase pa ya ba voisin bazwi ba vase batia na bakati ya ndako batia na kati ya ndako na bango azwi lili o azalaki nango bani kotia na ba vase tanga tia na vase moko etondi atia na mibale etondi atia misato etondi ba vase nyonso azotia kaka lili wana azalaki nango mulangi wana moko wana etondi si ba vase wana nyonso tanga sengi ba vase misusu pa ya bana babi mama ba vase esinde tango lili katani bien le prophète ebisi bango ke bosenga ebele ya mukete boza ba vase ebele na lingi na yebisa mutu moko azolanda na pokwa lelo to tokobondela kosenga nzambe mukete senga makambo ebele parce que kozwa yango na ko prophétiser pe pona ye makambo nyonso oyo senga kana pa ya nzambe yamba yango na kombo na Yesu ata soki ezebele etalinga tembe na ina biso ke nzambe azosala moko na kombo na Yesu ane o bien aimé eza ane ya miracle ndenge linga na miracle ne o nani alinga mona miracle ne o yamba miracle ana na kombo na Yesu Bible dit mwasi o amonaki miracle bien aimé mwasi amonaki miracle pourtant Elisa ebise ke tia ba vase chaque vase wana tia l'huile tanga tosaki amonaki miracle tanga yokaki liloba Elisa yebisi ni comment faire ayebisi ndenge ni na koki kosala atalisi liloba alobi tala makambo na oyebisa yo nde makambo osala bien aimé temi lokola prophète Élisée jour wana tala makambo na oyebisa yo nde makambo osala lelo na ekoloba ke yo vi na yo ko changer kobanga eloko moko te nzamba kotindilo bato bakosunga yo nzamba ko consoler yo nzamba ko bikisa yo na maladie wana kotuna pete ke maladie yango kosila ndenge nini kotuna ngate parce que nzambe yango akosala mwasi amonaki miracle yo po komona miracle na kombo na Yesu tika ane o miracle accompagné au nom de Jésus miracle est accompagné na kombo na Yesu miracle est landa yo na kombo na Yesu alléluia atali ayoki pe atosi soki mwasi atosaki te anga mona miracle wana te donc soko lingo mona miracle ane oyo na vie na yo tosa maloba oyo na ye kotalisa yo na pokwa lelo tosa maloba oyo na ye kopartager na yo na pokwa lelo olingo mona guérison tosa tango babisi moso babisi ke kende senga akia sengi kota na ndako kanga porte akia koti na ndako akangi porte banda kozwa lulu ona banda kotia asali bongo pe ayako mona nini miracle pona ni atosaki liloba moko bimaki pona ye bien aimé oza besoin liloba moko bima pona yo on a besoin miracle na famille na ane o bien aimé ko sila te nzamba zo visiter libota na yo ozo mona ozo vivre miracle moko na libota na yo ozo vivre changement ozo vivre visitation moko divine ozo kota na kati na mboka na libota na yo au nom de Jésus miracle yeko salama na nzela na liloba mosai na nzambe alobi kaka alobi nini ko sala bien aimé ngape na yeko sakola pona yo senga ebele pa na nzambe ngam na lobi senga ebele parce que kota na kati na ndako na yo ndengo zolanda ngabwe banda ko senga nzambe banda ko talisa nzambe o nyonso yo zoluka wana sikoyo soko kokoma na liste yo me yebake nzambe lelo akokokisa akopesa yo ozo senga wana ayebisi mwasi oyo sala makambo nazo yebisa mwasi atosi akoti na ndako akangi porte abandi ko sala système monsai na nzamba yebisaki ngape na yeko yebiso kota na chambre na yo banda ko senga sikoyo nzambe na lingi boy zwa liste wana oyo komi ba makambo wana nyonso talisango pa na nzambe soki obosani lobata na munoko o nyonso zoluka wana même na kati ya libota no talisango pa na nzambe miracle moko ya ko accompagner libota na yo ane o na kombo na Yesu ko senga mukete
senga ebele. Moi si o ba vazo senga kiwana, tango kaka sisi kaka. Tango azotia ba l'huile ba sengi ba vazo musu ba bise musu sezate l'huile ekokata. Donc ba bise ke senga ebele. Soka zaki na pe bele elga ko continuer. Nde ba bise na prophète siko futa ba nyongo na musu subo lia na bana. Potanga ki ko la kisa prophète makamuzamba sali. Ngape na eko yebiso na pokwa lelo. Zwa mwana na oza malade. Tia maboko kaka likolo na ye. Nzambe ozo yoki na liloba na pokwa lelo azo guérir. Yo moko esiko za malade. Eza la cancer, eza la diabète, eza la sida. Fuka mesiko zali. Simba place ozo ka douleur. Soki eza malade bele simba motema na yo. Nzamba zo guérir yo ka siko na kombo na Yesu. Mais fukama osenga mawana nzambe. Kota na ndaku na yo, kota na chambre, so za chambre tete place ozo kanga soki za fukama parce que molimo nzamba zo bisanga ngo. Senga pa na nzambe ba nzambe. Na yoki maloba na yo. Na sali o mosai na zoloba. Na mona bikamo. Okomona bikamo. Babisi mwaso senga kende ko luka. Ape kota na ndaku kanga porte zwa vazitia. Liloba ebimi atosi. Ngape na ko ebisa yo. O ezo déranger wana. Fukama. Komango na lisi. Tumbola lisi wana likolo. Loba nzambe yango. Soki mususu bosa nko koma loba nzambe. O ezo déranger nga. Ata soko ebi ko komate loba ngo kaka pa nzambe. Banda ko loba ngo kasiko. Même avola la susu. Salango. Yango molimo musanto ya bisinga na ebisao. Liloba ebimi. Ndenge bimaki epai na musai na nzambe. Musai na nzambe tanga bimisi liloba. Tango mwasa na tosi. Miracle salami. Tobo sanate. Pierre ndenge moko sina te yango. Pierre ndenge moko. Aluki azuite. Abeti mutu partout azuite. Tant que na Jésus, ainsi Jésus, j'ai cherché pendant toute la nuit na zui elo côté na zui bambisité. Mais ce ABC a tindi liloba. Bien aimé mutu mon comment liloba, comment la parole, la puissance sa parole. Kaka nozo komango yango zo salam. Liloba moko bimi po na Pierre. Que yo zonga susuku na place okendaki wana. Place eshuaki. Yo na eko ebisa yo mto eshue na makambo belé. Lelo ozozwa victoire. Zonga lisusu na mai kende ko péché lisusu. Pierre abina meki na zuite pendant toute la nuit. Yesu abi zonga. Liloba moko bimi. Zonga susu. Boaka lisusu file. Abi lo kola lobi bongo. Ngana meki na zuite. Meloba liloba. Alléluia. Pierre alobi mais na liloba oyo lobi wana. Comme yo lobi ngana zonga lisusu. Sur ta parole. Yango nazaki na besoin ya liloba na wana. Lokolo lobi sur ta parole. Na obwaka souffle. Na okende. Po sikoyo na simbi liloba. Na okende po nazana liloba moko. Sur ta parole. Na obwaka souffle. Ake. Akoti. Atosi liloba. Abwaki fili. Tanga bimisi. Amoni miracle. Yem talobi na luki panda toute la nuit na zuite. Mais liloba moko bimi po na ye. Bien aimé liloba moko zo bima po na olelo. Yo muto tele mezo lobake. Na luki lokola Pierre alobi. J'ai cherché pendant toute la nuit na zué le côté. Yo peut-être zo loba. Na luka vi na nga mobimba na zoake le côté. Na zoake sengote. Na luka sengo na libalo na zoakate. Na ebi neba sepana na libala te. Na luka mbongo ane mobimba na poto na zoakate. Na luka ba makamu so ya malamu na zoakate. Vi na ngeza kaka mabe. Mais lelonga na comme c'est un que mosai na nzambe. Échec wana ezaki lobi. Na loba ango tana tiaka na Jésus-Christ notre médecin. Ezaki lobi. Ezalaki na 19h. Mais sikoyo. Eza victoire. Sikoyo. Eza grandeur. Sikoyo. Eza élévation.
sikoyo ndenge oyoki maloba na nzambe oyo eza kimia, sikoyo eza guérison, sikoyo eza esengo, sikoyo eza nde ba mama mapasa, papa mapasa. Yo muto luka na vie ozwaka te, mais miracle eza possible na pokwa lelo pai na yo. Soki oyoki liloba opote na misala omona loboko ya Nzambe. Pierre alobi, sur ta parole, lokole komi boye, il faut siko na sala. Parce que na yambi liloba. Bene mena lingi ondima, ke maloba oyo, na pokwa na lelo eza pona yo. Maloba oyo, eza pona yo bikisama. Maloba oyo, eza pona yo o changer. Maloba oyo, eza pona yo epesa esengo na kati ya libota na yo. Sala lokola Marie. Batango bayeko sakola pona ya alobi e sala mandeni bayebisi eza na nguya na ote. Me na nguya molimo mosanto. Me Marie ayebisi ange. Liloba moko ayebisi na Luc chapitre 1. Ayebisi 38. Alobi e sala melanga. Lolengo olobi. Nana mwana linga mingi. Se nazo prophétiser pona eto nazo loba maloba malamu pona e. Aloba nange loko wana. Ayi mama nzamba yo kayo. Maloba na oka kaiko kisama. C'est ça. Marie, ayi nazo servante nzambe. E sala ange tanga ko ebise ba makamona so abi e sala maka ndenge yo lobi. Donc liloba. Ozomwa liloba. Liloba nyonso zoke na liloba. Nde na baki ne bande mokilo ekela esama na liloba. Abi e sala maka lolengo yo lobi. Makambo nyonso wana na oyeba ndenge ke yate na vinanga me na lingika na yebisa oke ba message nyonso elinga yo esama ndenge lobi. Est-ce que mutu moko akokoloba na pokwa lelo Seigneur mon servante Nzambe o alobe linga lelo maloba kitoko nyonso o abimisi Nzambe kokisa kaka ndenge maloba nde azoloba Nzambe sala kaka ndenge ye azo prophétiser ponanga Nzambe sala kaka ke ndenge ye azoloba ke vie nange ko changer Nzambe sala kaka ekokisa make ndenge ye azoloba ke na bikisami hein za lokola Marie naza servante na yo Seigneur naza serviteur na yo naza mwana na yo Nzambe maloba o na yo ki à travers servante na yo e bota ba efe na libota nanga ekokisama na libota nanga ekokisama na santé nanga ekokisama na kati ya bana nanga ekokisama na vie na biso ekokisama na ndako na biso maloba oyo servante na lobi ekokisama beneme liloba moko te ya Nzambe koki kobima ezonga bongo avant ezonga esalaka ba fe il faut salika yango liloba ona ekotesa na poko na lelo etake servante ya Nzambe ke ekozonga bongo te nyonso nga na lobi awo et que ça va fait et que produire ba miracle et que télémissaire les sous et que consoler les sous puis que bikisama na kombo na Yesu et ce bikisama aussi koza oza na programme Jésus-Christ notre médecin o wapi okoki kolela ateso kotiawa o wapi ayaka po consoler mitema bato Yesu wana ayeko consoler motema na yo na kombo na Yesu maloba nyonso oyoki na pokwa lelo ekokisami na vie na yo et tant que servante na Nzambe na ekotalisa oke maloba nyonso oyoki na pokwa lelo ekokisami na vie na yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth yamba yango na kombo na Yesu zala consoler kolela susute kozana mawate yoka message oyo mbala nambala et ko produit miracle na kati na vie na yo na kati na libota na yo 17 tata na bi 17 ma emomenga na ye na ba mo ebele ona lobi pona yo Nzambe amona yo lola efungwama kaka sikoyo pona yo
na fongoli lola pona yo bénédiction ekita pona yo oyo ezotungisa motema noso lukomona ngozo mona ngoto mona yango na kombo na Yesu lola efungwama pona libota na yo ba onyoso bazoluka yo ba onyoso balingi ba détruire vie na yo pe ya libota na yo mabele fungwama emela bango na kombo na Yesu et que grâce pe faveur et accompagner yo na kombo na Yesu grâce et accompagner qui Esther grâce et accompagner qui Joseph et accompagner yo pe libota na yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nako bondela nzambe pona yo. Et que nzambe oto koyoka maloba na poko lelo o alobi ke azo confirmer maloba nyonso o basali ne balobaka. Nzambe wana ako confirmer maloba oyo pe ako kita na libota na yo, ako kitisa grâce na ye, ako kitisa oyo zo luka wana. Na poko lelo bien-aimé. Nazo bondela nzambe pona yo et siko zali yo pe bondela nzambe pona bileza journée na yo. Alléluia. Seigneur le grand Dieu de la Bible, to pamboli yo pona journal lelo to pesio merci parce que to comprendre que liloba na eza na nguya otie maloba na kati na biso. Seigneur merci pour na parole na yo, merci parce que ko visiter biso, merci parce que ko visiter bande ko nyonso o ba koti na poko na lelo ba o nyonso bazaki na souci libanda ba o bazaki na maladie etiki bango yango na ko pesa yo merci parce que bikisi, parce que pamboli, parce que consoler, parce que bénir, parce que fongoli ba porte o ezaki akokangama au nom de Jésus, parce que pesibana na kombo na Yesu. Merci Seigneur. Bandela o ezaki akokangama efongwami, misala o ezaki akokangama efongwami au nom puissant de Jésus. Ba o ba vandaki na bopito ba telemi pe batamboli na kombo na Yesu. Ba o bazaki maladi bazu guérison au nom de Jésus. Seigneur merci parce que liloba na yo za nyonso, parce que au consoler mitema na biso butuna leleza butuna kimia au nom puissant de Jésus. Pambola bandeko nyonso balandi biso na kombo na Yesu. Pambola bandeko nyonso bakokuta na message oyo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nzamba pambola yo lola emona yo futa yo kobanga eloko moko te liloba na nzambe se kiti pona yo pona libota na yo ke ane oyo eza ane ya faveur pona yo. Nzambe apambola yo apambola libota na yo. Zala mwasi esengo pe mobali esengo parce que nzambe wana aye déjà po akitisa grâce na ye kati na yo. Toko continuer message oyo tokende nango nde molimo ekamba biso. Tango yo kota na programme Jésus-Christ notre médecin okuta na message landaka na okaka landaka parce que nzambe nenga pesanga révélation ya programme oyo na nenga lobelanga eza na ba makambo ebele nzamba bando ça en même temps ozo répéter message au banomona lo boko na nzambe. Que Dieu te bénisse na lingi o mingi nzamba lola afuta yo apambola yo partager message pour na bande comme susu vraiment na opesa bande kombote o nyonso bazo soutenir musana nzambe pe bazo soutenir biso avant tout na obosa nte ko banda na chérie na ngantoma apôtre Didoliken Jessica Zali nzamba pambola yo na bana. Que Dieu te bénisse bande konyo sa mepsa bana biso sa mepsa nzamba pambola bino na koki kotala bino te na téléphone ba o ba koti na ba o ba koti te naza na possibilité wana te yo mto koti na poko na lelo ata na tangi kombo na ote yeba lola se monyo se futio to yoki liloba na nzambe liloba wana oyo oyoki na poko na lelo esina liberango oza béni oza guéri. Amen. Vraiment nzamba pambola basana na nzambe o ba soutenir biso apôtre docteur Esaïe Saïf pe mama na biso mete mama Ange mama Micheline ba mama nyonso basunga kabiso o bazo soutenir musala na nzambe pe bazo salela nzambe ya solo ba serviteur nyonso ba apôtre ba pasteur boza tellement belé nzambe a pambola bino basana na nzambe nyonso nzambe pe ayeba na kopambola biso digital momo na musamne na zo sala
nzambe alola afuta ye na mama Pauline nzambe apambola bana nyonso ya bango pe apambola biso sœur Cornélie na mosala monene asalaka nde nalobaka na protocole asungaka nga awa nzambe ayebana kokanisela ye yo moto okoti awa nzambe alola pe afuta yo vraiment nalingi bino mingi que Dieu vous bénisse bute za malamu mpona bino nyonso kimia elanda bino kobosana te kobondela mais makanisi ya mabe longola yango kanisaka ya malamu ke mama Sephora te biso pe alibere liloba ke ane na ngai eza bongo te ya malamu ezoya epeseye na kombo na Yesu. Que Dieu te bénisse butu malamu tokuta mbala sima na message na biso to continuer puissance sa parole nzambe apambola o. Kufa pamba ukala kama tunzake tena sisi nalinga kiwa ukala kama tunzake tena sisi nipata nsambe tuzakufa pamba naza moto naza penza mbele naza moto naza alala kina bato lokola moto alobina mopepe lokola nde nzambe olo nanzela kotambola yoki nzala moto alelaka ntango yoka makasi na vi na ye nase nzambe poso nzambe eza moto adomine kasi badomine te nga naza moto naza pe nzambe